Fatih Béton. Fatih Béton. Fatih Béton. Prochaine. Maman a créé quoi manger la conso maman. Mana la kaka continue sa magie de zonga maman. Jamais des zonga donner liganzambe. Yala bongo. Mama la ebilobi na zokende na ngai. Olela te kozala jina ngai. Batina motema mama nanga paswa. Mata soda na zonga mama chansa mama le ke musa soda bosemo bosonga wamolea boya wamolea ole kitok ole kana ole boya bosonga dama ya kala la la famille na ba mère ko la vie ba mère na dame na o Menacé batulobi na buto pesa be batelo te. Mali bolo. Ok, non, t'es dans ça là.
On dit qu'on se ressemble. Allez, et où? Pendant les lots, vous avez la mission de la nation. Donc, pas de service national. On va dans la ville. Ok, bon, ce que ça va qui bon, comme Mimi Binona, la Makala. Ok, pour ça, il en boucle. Ok? Mais déjà, dans mon avis, nous voyons, déjà pour banda les lots. Le collaboratif tenu haut. Vous avez un paramilitaire, c'est-à-dire personnel vous avez assimilé après formation, vous avez assimilé la police, l'armée, après formation. Mais comme dans les lots, notion de discipline, ordre, il faut que la carte n'a vino. Topé si vino tenu haut, pour l'attendre bien singeli. La ligne comme on a monté mon côté à la t-shirt. Là t'as tenu madame, kanga tirette. Là t'as kepi. Là t'as kepi les musiciens. Là t'as kepi madame. Tenu malade t'as quand on a règlement de la discipline. Vous voyez déjà comment dans les lots, ah, ce que ça livre. Ah, oh, Allez, je vais faire ça. Alors, moi, j'aimerais nous sortir. Et là, pourquoi tu sors comme ça, peut-être de ma vacabon, peut-être de notre chose. Mais pas ça. Moko, Le premier camion est positionné. Le premier camion il démarrait, il peut la position est déjà gagnée. Qui t'a dit où il y a
Chef ça. Oui, ça veut dire. Ça veut dire. Alors Mais quitte. Dis bon, c'est moi qui t'ai envoyé. Kuna mboka na ngana kio bunda boni okolo kuna veni na ngaya lobi. Le peuple parle, John Kabamba, MC Mongozeille, Léopard Music. Nous venons de faire un choix pour traverser la misère. Nous avons beaucoup lutté pour traverser cette calvaire. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, ils ont laissé leur famille en souci. Moka batunga kayango na mobulute, ni sala ya bakonzi e monana be. Bula les autres mboka bino kweza komata bana mboka bazolela na boko na matama bato bazokufa nzala bamosusu na korona yango tobeleli. Papa yoka kozanga kosala bilanga lelo oyo tozokufa nzala bato mabe bazolinga mboka ebonga te biso mpe koloba tokolima te. Meka kotima. Bako meka kotima biso to considérer neti munguna.
bakobeta ye masasi komeka te eza consigne tozopesa bino ndenge mosimolaki elamba oyo ekoli bato bakobe soki kaka omeki osote bapolisier bazali bakobetela masasi nasi poso na yo te bakomi conscientiser très bien bozonga tokanga bino bafoto bona nini boye bana ya Kongo sebolela papa dozokemba eza dozolela bona nini boye bana ya Kongo sebolela mwana mboka lingi alia alata asala musala bana ne badanga social yango tozoluka soki tozwi yango jamais tokotonga vision na yo yango tozolanda di rêve réel biso tokolonga protège-nous contre les corona ça doit vite passer nous serons dans la joie papa chômage ezoboma jeunesse ata kobalana ekoma matata kozanga kosala misala bakuluna bazobakisama bato mabe bazolinga mboke bonga te biso pe koloba tokolimba te papa tozokemba eza tozolela mpona nini boye bana ya Kongo sebolela papa tozokemba eza tozolela mpona nini boye bana ya Kongo sebolela papa Léon Limba Toto Anderson bakende banyokoli biso bakende basala bilanga basi musala mama kolela mwana te mwana na yo asi musala akomi bakende destination bonite ils ont bien traité bango bien c'est normal balesa bango nde bien po toyebi eza projet balesa bango bien babebisa projet Mama,
Congo basalaka musala Congo wana badoki Congo munene ozobalola mabele timu ko Congo wana ekosila Tunisia na pesi ebimi Congo wana nde suka ya musala balembisi biso. Le peuple parle, John Kabamba, MC Morgozeille, le par musique. Beaucoup lutté pour traverser cette calvaire. Beaucoup de gens ont perdu leur vie, ils ont laissé leur famille en souci. Moka batonga kayango na mobuluté, misala ya bakozi emonana pe. Bola les autres mboka biloko eza komata bana mboka bazolela maboko na matama bato bazokufa nzala bamosusu na korona yango tobeleli. Papa yoka kozanga kosala bilanga lelo oyo tozokufa nzala bato mabe bazolinga mboka ebonga te biso mpe koloba tokolema te. Vision na yo yango tozolanda di rêves réels biso tokolo. Protégeons-nous contre les corona, ça doit vite passer, nous serons dans la joie. Papa chômage ezobo ma jeunesse ata kobalana ekomama data kozanga kozala misala bakuluna bazobakisama bato mabe bazolinga moke bonga te. Papa Léon Lemba, Toto Anderson, Honorable Tambo Eliezer, Fondation DNT, très fort. Bomi Milanga message, Pona Mboka, Pona Ekolo, Bana Mboka. Vous allez me demander les numéros. Vous allez les envoyer sur WhatsApp. Beaucoup d'images.
Voilà, tous allés à l'aéroport à Njili, tous à la générale Kasongo Kabwik. Faut expliquer biso awa tous sala nini. Moi na Congo mbote na mbote. Voilà, tous à l'aéroport à Njili, toye ko sala nini. Eza suite ya makambo ya lobi de obosani. Kobo sala te ke eza suite ya makambo ya lobi. Lobi toyebisa ki bino que bakuluna oyo tozui na maboko ya gouverneur na maboko ya commissaire provincial ya police civile province de Kinshasa baza désormais à disposition du service national. Le service national est décidé que tokofanda na bango awate bakofanda po basalani toke na bango na bilanga. Donc ndenge ozo mon avion ezali boso na biso tozo matisa bango na avion tout de suite tozo embarquer bango butu lelo ko yoka baza na kanyama kasese bake ko sala bilanga. Très bien. Au web ça ko ba maman ni na ba papa ba kinois en général au web ça bango nini. Ba sepela kaka ndenge na lobaki lobi mokonzi ya mboka si a décidé fini makambo ya kuluna oyo eza kaka ebandeli tokokendera oyokaki commissaire provincial ndenge azoloba tokotrake bango jusque dans l'heure de retranchement ngana yebisi yo trake bango zwa bango nyonso pesanga bango ngana kende kosala bango bilanga donc babandaki kaka kosala ba désordre na ville bon ok makasi oyo baza nango tokende nango bakende kosala bilanga donc bapapa bamama bato nyonso fo basepela kala babanda kolela soki balakisi bakuluna boye bazokende wapi makala bazokende prison bazokende angenga bazokende soki wapi nomoni na motema malamu ya mokonzi ya mboka alobi te ya mbala oyo bakende prison te bomema bango bakende kosala bilanga. Donc en fait en réalité tozwi bango bake formation bake encadrement bakobanda kosala mosala bilanga. Et il faut que je précise d'office bakozala engagé bakokoma ba ouvrier agricole et service national. Après formation, je ne sais pas, 8 mois, 9 mois, une année, après formation, tu as engagé Bango, commis na effectif, commis personnel, agent et service national, bâtisseur de la nation. Et donc, à la fin et à chaque mois, tu as fait salaire. C'est la réinsertion dans la vie. Très bien, mais il y a l'État et Bandaraka Bomoni après Soukinango Nanzela. Boko rassurer population ni c'est vrai bakuluna mo bakotiti la bacha bakati kuna braza so ko rassurer bango ni ke kozalaka bongo to ezaka ka bao bakeye silim malamo. Je comprends que vous êtes pessimiste mingi oya koloba oya l'État bandaka boy mais même biso tango bazo recruter biso bandaka boy ata moto soki a commis général a commis colonel e bandaka boy et bandaka boy donc bandaka fanda na se boye même biso tango bazo recruter le en général mais ba sergent ba kaporo bazaki wana bazo nyata yo fanda yo civil yo et bandaka bongo mais et souka ka bien et ko souka nango bien parce que ba ke formation déjà on place ba ke nzala ezala kade pas bazo sala musala bilang o ekimi saka bato ebele si bolo ba kazaka nzala mais siko bango ba ke place biloko ko lezala place bazo produire biloko ko lia ba ko kima lisusu nini. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que tous appels à général Kasongo, il y a la police, nous tous bétalaye, mbote mon akuli. Mbote ndeko. Tout le monde bino en aéroport, mais quand on explique population, surtout peuple na ya kin, awa tozawa pepi tozo salani. Yo zoma ka tozo na aéroport ya baye abandi ya ambo. To tondi mingi mokonja mboka. Pour la conseil de la ville à Kisasa pour l'opportunité il y a compensé makoki pour tout le monde là bas donc le miso bas couleur bas toute sa population
topesi bango na service national ezwi bango bakende kanyama kasese bakende kokata bilanga oyo ezaka première étape deuxième étape mosusu bakende angenga mosusu bakende bamboka mosusu mpo bakende kuna bazala utile à la société. Merci beaucoup. Mais général, pour expliquer, en résumé, Kokutana Nayona, général, il y a FARDC, plus précisément, il y a Service National, au Moniangoboni. Oui, bien sûr, les policiers et les soldats, commandant suprême, il a fait ça qui meeting. Après ce meeting de pas commandant Service National, après ce meeting de pas la biso, donc ça la mosala wana longo. Donc moi, Tokutani, Tosaliango na ndenge ya malamu. Donc pour dire penza oyo ba leader wana. Nous avons déjà condamné la justice de 5 cas, mis à disposition du gouvernement, à 4, nous avons chef de Kiri. Nous allons continuer. Nous avons 300 bakei. Jeudi ou vendredi 300 moussous. Si les civiques, les criminels, les population balakine, et si la Kinois, attendent malamu, vous voyez que la sécurité 100% à la garder, mais Bakuluna wana Bakuluna c'est la peine. Donc c'est une population de basa les services qu'on dénoncer. Tous ans la distribution la bango to tiaki ba boîte à lettres, OK la commune tient combo, ya mutu songo le bika kuna kombanaki, to le continue vendredi accueil. C'est même monsieur accueil. Population il faut se prendre en charge pour nos concepts makambo sécurité, ezaka makambo ba soldats, ba policiers, ezaka makambo mutu nyos. Parce que victime à cause de cousin na yo, à cause de neveu na cause de nani. Policier moko ko katé sur la population à s'approprier en côté. Voilà, merci beaucoup mon général. Embarquement bandit, filmer un embarquement. Ok, d'accord.